Tant na kina na gimbangiste tina na kisamte malamu. Na kozonga lesute. Na kozonga te en communication ngana bango. So na okufa na ko préférer na kufa na ngai. Juro sa émission na ko filo ba ke chéri na yo edingwe apisa ki omboti. Oh chéri nonde. Yana mobali frère Paul. Asa chéri na ngai. To sala ki mariage na commune à Gombe. Hier tolinga tola la bobabio edingwa kufi. Yo moi via normal. Via na pétage. Ah. Mais ya comment déjà na bakimbango. Té ça le loté. Mai wana simbiété. Na yebisa bino bana kala ngamo na délivrer mutu musute. To ene dimanche. Té na se préparé. Mudaudi na liwa boya yelanga mamo ya okwelelanga kufalanga d'église passa. Ta mama mutu luka ba boloko mutu so rozwa. Fire la libo libela. Teki. Paulo bani. Denis na ya panangaita ya bipinda kunangaita mengana kendeke pa Denis. Ah c'est Denis sala nguya pour yo déplacer que n'est pas naé. Ah. Mais soka lobi ke azana nguya. Makamoto na ko solanga Denis na makamba église te. Denis il faut koloba vérité parce que Yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky, champagne, vin, PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Koulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. soki lelo yo kei s'il faut balela yo na nkamba yo étant que un grand catcheur ya République démocratique du Congo oyo asala kombo soki babi balelo siko na parler du peuple pour na ko honorer yo siko boza ko honorer ngai te tango na kufinde boye ko honorer ngai keba. Oui, puis qui c'est un jour? Na bien. Oh. Asa ya wambala moko. Qui c'est un jour déjà ya? Oh, il y a que na Saint-Alphonse kuna. Bakasanga nini ke edingwa sili. Or ke edingwe force sous makasi. Banaki, bana poto, bana mikili. Yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko. Belengi. Tala esika ya kovanda. Yango oyo. Flat Hotel Joli Kabelo CPI. Awa soki oye. Ezali kambote kendo somba bakiti to nini te. Nyonso ezali. C'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba. Okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali. Po soki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami. Awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa. Référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. To benga rôle sous moto na ngengete hein? Pourquoi pas? Nous c'est comme on ngai. Te foi longwa. Ou bien na Saint-Paul. Moto ça va film wana.
atika kosala bafe parce que si on a joué en tout cas bango tout bazomona mabe ta moso bango to basali moi spectacle oke edi bakufi ta moso c'est ali ba denilez bango ba passer bango bango bien il fallait na vana pempe na bango ba rejoa kabilo ko pa na ngai mengabe komi na boye yango na boye nzela wana ba komi ko tindela nga bataka Personne m'a conduit, le monde est bien là. Ailleurs, il y a J'ai mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Vous nous suivez de partout, chers téléspectateurs. Nous sommes à la République démocratique du Congo, la ville-province de Kinshasa. Je suis dans la commune de Matete, au quartier Vitamine, Naïe les Soussou, parce que il y avait de plaire. La République a plairé. Les gens plairaient. Batoubami Touni, est-ce que Edingwe Akoufi, to Akoufite Edingwe Azana Kin, to Azana Brazzaville. Je crois, je ne veux pas trop monopoliser la parole. Ridi, bonté que l'homme géant, tout avancer parce que jusque-là, tout éviter. Ce qui a zali, tout a zalité. Toujours ma caméra, nabiso malembe, avec beaucoup de stratégie. Je crois Ridi reste professionnel. Nalingi, baibate que tout y est. Il faut tout côté là-bas, tout ça la surprise. Pour tout à la réellement parce que jusque là calme mes alliés na quartier na na avenue na tu habité azali to azate akufi to akufite parce que nous avons vu de vidéos na beach ngobila et batebeli balbino za ba vidéo ya kala même faisait ya sika mais moi étant que journaliste d'investigation na yé na landela ce qui réellement est digne motonangenge en bonne santé, toi en vie, toi en vité. Je crois, dans cette émission, vous allez découvrir s'il est là. Voilà pourquoi je salue affectueusement Yannick Bongondo, 4 fois Mobali. Et puis sans oublier du côté de Londres, je vois tonton Clovis, son film par Maman Doris. Maman Doris, tu es Kolandela, Soki Edin Wazali, toi Zate. Parce que Batou Bazoloba.
Whisky Mushia. Bien morozomona, tout dans la quartier ya Edingwe, moto na ngenge. Na avenue na déjà full za makasi. Toyawa, tolandela soki moto na ngenge azali. Voilà, nous sommes devant sa porte. Toujours kota, toluka tolandela. Parce que les gens ont beaucoup parlé, j'ai eu des appels, babenga de partout. Babi j'en suis aux alratrona, moto na ngenge, bosolo la ka, aux wakaiba exclusivité. Essaye d'aller vérifier si réellement Eding Wazali, parce que nous sommes au mois de juillet 2022. Cette interview, cette image, binom bota la biso, les événements oyo et au sala passi. Ce qui a zaté, mais ce qui a zali et au sala biso bien. Nous allons entrer. J'ai une image, binom bota la biso, voilà. Je vis déjà. Il y a des gens, toujours côté, tout vérifier parce que mon tolo les dingo yaza, mon tout monde y a pas maté. Bonjour, bonne santé. Vraiment beaucoup limbisande tout brisqué bino. Dans une enquête parce que nous avons monté liboso, na côtière na ndaku parce que tous en a communié à ma tête. Je vais prendre le micro. J'ai un micro cravate. Merci. Boni. Kimia papa na. Kimia pena kimia solo. Kimia makasi au saranati. Bat alors si ko roi biso pour se présenter tout le monde na kati ya parcelle ya Edingwe. To habiter oye matanga. To oye kolande l'information, to oye pena expliquer biso nan parce que to kuti lupango calme. Le temps peut toujours to lande là parce que non to koti na katité to toke penante. Moi zali d'abord comme molanga zali zakle bengangai kaza zadio kazadi donc on va comme za moi mingi. Patu ba ibingai. Nga za voisin ya jeudi. Quand nous aurons une nouvelle wana. Le balroi na mawe. T'es quand même personnellement na kobanga te. Pour mon corps de voyage qui est dans sa vie, aux aïnaï. Accueilli est dans une nouvelle habité. Ceux qui sont Kambuza. Moto o sa black migna ezanga na oyeba. Batala qui m'ont acheté, là il très calme. La preuve que n'a pas na ici ko. Anda kunaye na vandi na osolula, il est dans la bombe. O boyoka qui c'est vrai ça ka boyoka qui. Mais azana bombe bel et bien na bombe. Et solo. Il est vivant. On va le découvrir dans cette émission. Bando yé parce que jusque là biso no to moni été to moni pour vandi na habité isko azab na minute azana katanda kuna chambre. Azana katanda kuna salon vandi a so mkela batu. OK. Merci pour mokile mo la kiza solo. Beaucoup dans salon. Donc interviewer et a ubima pe boyoka. OK. Donc azali to préféré to zele kando lobby abima pour toyeba si réellement azane nini tozayi omona boyo mutu mususu abime ko zape makidiba ko zape de Jésus bozo bomba makambo to ndene te bona raison et on a avec inquiétude wana mais ngai a certifié bino ki j'ai le vivant papa Boni kimeza makasi oui na résidence Edingwe kimeza makasi Edingwe azali aza wapi kasi Edingwe azali Edingwe voyage akendaki Braza akomaki lobi wana Kinshasa bien na loba no boy azana ndako oui yo sango o epanzani o batutu bazoloba Edingwe akufi parce que zana ba vidéo mususu tout moni na ba beach ngobila mais ba baloba teza ba vidéo ya kala ya sikate j'en suis kene pena to mona ye si réellement pena za envie yo ici biso za na kati ya salon ndenge mukubwa pa ici biso za na kati za na ba paya bazo solo non batu batika ko kanisa ba biloko bazo kanisa wana ezaki lukuta Edingwe aza vivant a profiter aza vivant nyonso baza koloba loba Edingwe akufi eza makambo ya lukuta aza bofre Edingwe. OK. Moi si Edingwe nda tikelinga libele moi si Edingwe ameli libele atikelinga ngaza bofre Edingwe est-ce que bofre nga kufa na kozala pe na kozala bo yoza kacher pe non nga na za kacher pe
un beau-frère ya Edingo. Kasi on a tout net pour déjà vous avez beau-frère Edingo vous en avez yo vous en a ba plante et ko zanga te na beau-frère na ye attaque beau-frère na ye fona ko zanga ngote vous en a ba plante na ko zanga ngopona nini so ba plan ozongo usana nasa na ngoni ota on atambola ka bo bibeli batumbola ka ba bibi wana beau-frère Edingo so atumbolinga na ko sana ubeti ba plan il faut n'appliquer faut na appliquer nde ni yango ba télécharger nde te wana poye bango lo ba fokota na kati uzongo bana mukoni te na kola susu na zongo te ya yusko za bitumba to ya robimisa mbongo to te nyonso ezali nyonso ezali Batuba. Ce que c'est que moi j'avais dit il pas dans ma plan. Avant moi si yana. Moi si yana ni ya yedi. Moi si yanko ya zana. Awoza ngone. Ce que yo vrai non na okomono nani. Akomona ngai Luete. Batuba ebinga mingi na kombo ya John. OK. John. Donc yo benga mère grande sœur nanga propre. Yende atikilinga libele. Donc il dit que beau frère na ngai. Parce que comme mère mboka ezala nani boni kombo moko. Oui, yaza Muze Amis. Je crois que le bébé était tous la paix champion moto na nginga bima. Oui. Champion pas bima to solana ridi bonteke je crois awa bandeko bota la biso balobi champion dingwa zana batu. Tout le monde a réellement, quand il va sortir avec sa femme, Nangai Nabino, vous allez vous confirmer par rapport à cette image. Il y a Théo Zambrota, Alex Foumoussi, hymne national, Tonton Clovis, un film pas. Il y a Maman Doris, je vous salue affectueusement, vous qui nous suivez de partout. Et puis sans oublier le code mondial de la République démocratique du Congo, il y a Willy Moucheni, Tozali, la résidence privée, il y a Edimwe Motonangenge, le catcher de la République démocratique du Congo. Grand titré. Depuis l'histoire, il y a Kache Banda, il y a Mbokananga, République démocratique du Congo. Mon endenge to solo la ki ambato libanda to koti siko na kati ya ndako. Je suis en train de me demander, il est mort, il est ressuscité, il est parmi nous, il est avec nous. Champion Edingwe Yeyo Motonangenge. Champion. Kozala pemeni na yo ekomi kobangisa nga mbote. Mbote papa journaliste. Champion. Il faut comprendre l'émotion nazanango. Nazalaka na yo mais lelo nde pena na bangi. Na bangi ya kobanga banga te mais par rapport ya makambo eleki na Kinshasa. Expliquer biso bato baota la biso sikoyo vraiment na ebité na simbo na nzoto ndenge basimbaka Jésus Christ pona kondima soki eza yo pona za na ba doute na que le gouverneur de la ville Gentiningo Bilambaka est en train de nous suivre maintenant sans oublier Lévi Pai vie na simbo na liboka avant to solo la na mona pena soki eza pena yo en chair et en os. Et ça peut être nzoto mutuko, et ça peut être dingo. Viens où tu vas pi? Na où tu es pas été, na zagana na Kinshasa. Ah, viens. Bah ici biso uti Brazzaville, ba muni na beach ngobila, ba salina ba vidéo. Biso na kinende awa, ba ici biso yo kufi. Oza na hôpital. Au Koufela qui na Brazzaville, ceux qui talo malamu, ceux qui ndeni na Brazzaville. C'est normal na kendeki Brazzaville quand la moninga moko. A Koufela qui papa. A komi kana na Brazzaville, na komi ko zonga ba episinga yike Edingwe a Koufi. Na kamona na mituni eske Edingwe ya ngai ou be Edingwe abo Edingwe ya yo Koufi.
bozalaka mibale ezalaka so voyage mosusu atikalaka nayebi te navandi nakoti na vedette nakata mai nayoki batelefone eza kolela lokola likambo mosusu mais telefone no ekangamaki semaine mobimba depuis okendaki Brazzaville na mama telefone ekangamaki bareseau na biso nakata Brazzaville elekaka te ayaki na simu mosusu te ayaka na simu ya RDC même baza kobenga ndenge nyonso yele koleka te yango nepesi nga sikoyo leson so na voyager il faut nakende na réseaux sociaux natindaka message jake edingo azo voyager mboka tele roaming ekoma ekozala ndenge okendaki epa bapaya bongo ba wifi ezali yoza moto ozalaka na WhatsApp ifale ozala ta en ligne na WhatsApp nakendaki brusquement nasombaki mega te mais ba wifi ezali Brazzaville eza pays évolué yo poza grand catcher il fallait kozala ta na mwa wifi nous ozalaki na mama RTL Man comment pour ne pas faire la publicité de ces réseaux mais eza réseau ezalaka na République démocratique du Congo na ba pays mosusu edingo moto na ngenge Brazzaville osali combien de temps? nasali 3 jours 3 jours mais oui que so ozokendaka il faut la kaka malamu parce que boye bato mosusu ba comprendre yango pena bien te parce que yo moko sango ya liwa na yo oyokeli yango place nini nayokela ntango na commune ya beach nazosala formalité namoni bato bayeba binanga yoko edinga wana na frontière ya kuna na oza na Braza na ngambo ya Brazzaville babisingai ke edingo toujours message ake yokufi est-ce que yali yo to ezali yo te ngai message kana kufuna maka lokola blague lokola leseki namoka moto mosusu aye alobi ke edingo kofi abi bon najwa filme mpo na lancer bato ke edingo akufi te ajwa mpe filme alancer nga na Brazzaville papa esili nazongi na Kinshasa na yango na bato ebele baza kolela ke edingo akufi esi bato nalaki bolela te bovanda calme ngai oyo nakomi nakufi te ndaza na bomoi yo moko elekelaki yo ata te epesaki yo palpitation te elekelaki nga parce que mbala liboso yango te chaque année balobaka kaka edingo akufi chaque année balobaka edingo akufi alors naotya doute na nini navandi na ngai me nde naolobaka ke motu asalaka bafilme wana atika kosala bafe parce que so na joué en tout cas nakotya na justice yo osuksi kaka na justice mpo ngana na makasi akosamba na ye te tokosamba nga na ye na justice amontre place nini edingo akufaki morke nini edingo ayalaki parce que à part justice okosala mpe makambo ndenge ezalaka kaka te makambo na osala parce que nasi natiki nzela wana ok sikoyo edingo moto na ngenge lelo toza na awa il est en vie. Il est en vie, en chair et en os. Je suis avec lui ici dans sa résidence, dans sa maison. Azana biso awa ye edingo moto na ngenge. Tozalaki hier na prophète Denis Lessi, azali prophète de la nation, grand prophète. Oui, Denis Lessi. Eh bien. Eh bien. Yebi pe ba miracle asala, ba profession apesa. nayebi eloko moko te kote miracle nayebi kaka ke moto asala miracle ayesi moki mbango yo mona ba miracle ya Denis Lessi te namona yango te soki Denis asala miracle donc il faut ayeba mpe ke edingo mpo asala miracle ye asala miracle oyo bato babika moto azalaki na maladi abiki moto azalaki na problème azwi solution aloba ba prophétie oyo ya mboka pona batu yo loba prophétie ndeni to yo bikisa na lebelo ko moko te na yebelo ko moko te to tika page wana to kota page mosusu pona yebelo ko moko te entre Denis Lessi na basali ya Nzambe na yebelo ko moko te donc jusqu'au ngocha Denis Lessi à part basala Nzambe yaza musala Nzambe te
basala nzambe bayali bacommerçant mpo na ngai mpo balobaka likama bosolo te bango bato bapesi trouble na kati ya mboka eza na vrai basali ya nzambe na faux basali ya nzambe nakoki kolanda motu moko te basala oyo bango balingi kosala siko odetecta bango nde oyebi bango nde nike baoyo baza bavrai baoyo baba faux toye mpo tosala émission ya biso totikana napemisa bato balobaka baza basala ya nzambe napemisa bango nano nakretie bango makasi te un jour bokoyeba secret na bango bokoloba nini ke wi makambo edingi balobaka yango tokomi komona me bino bokomona yango nzambe akomonisa bino esprit akomonisa bino ke botika kolandela nzela wana tolanda nzela boye na wana eza yo mpo oprophétise mpona bana nzambe oyo baotala osikonayebi bana nzambe bakoyeba yango nsima ke makambo edingi balobaka yali ya solo to yali ya lokuta bakoyeba yango nsima. Le très spécial, le JMBO David Louté Tega au show. Dans la Bible, c'est écrit aussi, il y aura de vrais et de faux. Et mais il dit déjà, il y a vrai, il y a faux. Mais il ne veut pas citer les noms. Denis Salobi, il y a un problème. Le problème aux anango église qui mangiste et koki ko topé koka ko longola yango te il faut y na makolo na ye na arche de Noé bo yemo kwa longolo yango eza motema na ngai mais nayebi ke ye amona bien te lokola na kende pa Simon Kimbangu Kangani esepelisa ye te po ngai kana vana makama bendenge yazana yango epai ya église na bango ela mais comme ngana boy ko vana makama mabe wana kenanga papa Simon Kimbangu Kangani bango tout bazomona mabe tamo so bango to basale moi spectacle oyo edingwa kufi tamo so c'est ba Denilez parce que bamoni bien que muta on a elaki na bango esika moko na la ko bela te mais tant on a comme pas Simon Kimbangu na moni ba kale ko moko ya mingi mais papa Simon Kimbangu pa lobina ngai dingwe ko bangelo ko moko te ozana boko na ngai tala o ngana ko sala pena zo zela kaka o papa Simon Kimbangu ya liko sala bango ba passer ba ngaka ngo bien il fallait na vana ra pempe na ba ko ba ro jwa kabilo ko pa na ngai me ngabe komi na boye yango na boye nzela wana ba komi ko tindela nga batak. C'est moi Koffi Olomide, je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Je n'ai pas bien, parce que ça a bien. Il y a des pasteurs, il y a des kuta, il y a des comme na keye pa ya papa Simon Kimbangu. Et ça c'est bangote, balingi na zonge pa na bango pona zala bien, mais na zonga le soute. Junior Mombulakani, GM Image, Didier Moussoumar.
ça devient très compliqué et puis sérieux. Parce que vieux, il dit que motonanginga zalara muta vérité, surtout depuis akoma na kimbangiste, akoma na bosolo na bosembo. Parce que makambo azolo ba sikoyo eza sensible makasi. Parce que biso toyebi na Kinshasa na biso na République démocratique du Congo, Denis Lesi, l'homme de pétage, aza muta vérité. Yekutunde muta yoko bimisa, ba pasteur na mpoasa misala ya ba pasteur. Menzoka nde yepe lisusu azali mutu lisusu ya makambo mususu. Te nalingi kotanga kombo te ke ali muta ba misala mabeto aza misala malamu na lobi na ngai yo moko te. Ye Denis Lesi loka tangi ba pasteur. A misongo na mpoasa. Mais un jour ma bea yepe ko ya koyebana mais to koloba yango te ausaka ke rere to ya koyeba ke or que Denis Lesi pe agina groupe va pasteur. Est-ce que Denis Lesi a participé na bama kiona? Je suis en train de me demander n'habiter bateau bolanda biso sikoyo, ça devient très compliqué. Ça fait très mal. Oyoka muto azala pe na monde ya mabe. Les leurs commis na monde ya kibonzambe. Mais bato ya kibonzambe baromi ko bundisa ye. Nous sommes dans la commune de Matete, chers téléspectateurs. Nous sommes dans la résidence privée de Edingwe Motonangenge. Edingwe bimakiona. Makiona ni non. Ah, you know, yoka lisula makiona te. Te yoro belangai. Makiona ezali ba prophétie to ba miracle ya lokuta. Oyo batu basalaka basali ya Nzambe bakoma kosala mena kombo ya Nzambe. Jésus-Christ abai ke mingi bakosala commerce na kombo na ye. Tobandi kombo na yango. Mingi bakosala commerce na kombo ya Jésus-Christ. Et voilà donc Kinshasa c'est toujours comme ça en tournée mais il n'y a plus d'électricité. Champion Motonangenge est déplacé car à Libanda parce que lumière ils ont pénalisé biso talra courant et qui chasse pe dingwe courir kei lotiliki. On va se lever hein. Tikara micro bon toujours bimana biso ka maleme parce qu'on est en direct. On est en direct champion. État de santé, faut beaucoup comprendre. On avance avec champion. Je vais ramasser. On va continuer cette émission à l'extérieur parce que l'électricité à Kinshasa est compliqué. On va sortir. En tournée, comprenez qu'il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus d'électricité. Il dit bon que l'homme géant. Viens côté ça. Côté pena. L'homme géant. L'homme géant. C'est bon. Ok. Viens côté ça pena. Ok. Vous venez à Bissou champion. Il dit bon que au champion à Bissou donc. Ça vient à papa collé. Donc on va tourner de l'autre côté parce que lumière ils allaient sous-souter et déranger. Viens vendre la banane à qui tu vas vendre. Ah ouais. Ok. Voilà. Pas de souci. Ridi, je vais prendre aussi vite fait la chaise. Bon, viens ça problème t. On a ta car on va comprendre qu'on est en direct. Problème est on parlait de, je crois, à la biso sikoyo. J'ai un problème de bon, ça y est, calme, qu'on s'est dérangé. Voilà, donc on est maintenant à l'extérieur. C'est toujours comme ça à Kinshasa, Kureke Naka, Nenge Lingeli, Nenge Ezokendele. Et puis, Maman Jenny, depuis France, j'ai vu tes appels par rapport
Surjection na yo par rapport il y a Oyo Moneli. Je crois qu'on va arranger ça, c'est pas un problème. On a dit qu'on va parler en privé. Champion Motonangenge. Tu bien un rôle sous Motonangenge te hein? Pourquoi pas? C'est comme on a eu. T'es fait long. Ou bien à Saint-Paul. Yo za en église catholique te ba bien au Saint-Paul né. Saint-Paul avec une église catholique. Oui, bi Saint-Paul te. Voilà bon on va ça dans Zambie. Yo ki na mona nini parce que yo comme saint. Est-ce que yo comme saint? Paul. Alors bon on va ça dans Zambie. Ou bien Paul. Ba bien Paul. Paul. Oh, bon, tout changer officiellement désormais. Et dingue Motonangenge, to longoli yango. To robenga ye, to bengo Saint-Paul, to bengo Paul, frère Paul. Et les gars ndenge moko. Tes frères to Saint-Paul, pona na niance wana mibale. Frère. Frère Paul. Bon, frère Paul. Batbota la biso sikoyo. Tant quand je t'expliquais Makio, na Makio nezali ba miracle ya Lukuta. Ba miracle ya Lukuta sikoyo. Et comme ndenge nini mutu asala miracle moko boye, mutakufa ki alamuki. Mutazaki obela balongole maladi wana, babimisi mutu eloko na nzoto, sikoyo na ndenge ya mystique na ndenge ya Makio na. Ezalaka ndenge nini? Tango bino basa babandimi boyebi ki makambo ya Lukuta pourquoi bokene na église wana to yebaka oui bandeni biso to bikaka bando botama tisiko yo yebaka te ke makambo ba passer basala ke ya Lukuta mais batanga comme Jésus batanga comme Jésus batanga la Bible Jésus le bakango bien ke mingi ba osala commerce na kombo na ngai oyebi yango Jésus le baki mingi ba osala commerce na kombo na ngai boni komona yango. So ningi yo oza grand esprit. Oyeba ko détecter que église oyo za Lukuta. Oyeba ka. Oza na miso emonaka. Te. Sona kena miso emonaka. Na komosala kindoki. Kindoki ndeni frère Paul. Na komosala kindoki. Nzambe yebonga ko diriger nini ka kopetisa motema ke kokene nzela wana te landa nzela oyo landa nzela oyo ndenge nzamba betsaki pe motema okende kimbangiste ye moko papa mutatindaki baya kozwa ngai na simi nzela nakena kimbangiste de yo moko boye nzamba alobelaki yo te ye wana mpe nzambe na ngai parce que na bumela bambula ebele bana na botama namata pasteur moko tabenga ngai ke edingo ya okota na église na ngai. Mais Denis les a bien déjà bien plusieurs fois yondo qui m'a rapporté à Nguya. Sokaza na Nguya na kosepela mingi yopo ke na église ya Denis. Wana kosambela. Te biso orola na ngana kimbangiste kende kosembela pa Denis na sima ngoyo moko koyeba ke eli ya solo to ya Lukuta. Mais aloba qui déjà avant azana pouvoir na capacité avant yokuto kende kimbangiste yé azana capacité à rolongola biloko wana kasora lobi tekit elongwe kala nyonso azalaka po asala yango yo ndo zayo komona na te na mwana te ebinda kuna ngai ta yaki mbala boni ya pona loba nini ke na pona osala diligence ya edingwa mbala bona yaki abo bongo babengani acha déjà ma colonie pe a na tunio mbala boni Denis sa yepa na ngai bongo awa na lopango na ngai babengani Denis mbala boni fona tuna moto na Nzambe le pasteur Pétage Denis le présence na ko be pasteur te aza grand moto na Nzambe na présence na ngai ko benga Denis pasteur te azali kaka frère lokola ngai so frère ndeni mutazo kamba arche de Noé mobimba et puis à part ko kamba arche de Noé azali président ya ba warion nyonso ya monde mutabongo babenge mosalité naza grand prophète et puis prophète de la nation ya mboka
Namboko, tu as combien de prophètes? Tout ça, le prophète Emmanuel Dodi, un grand prophète. Il y a des Denilés, c'est pas ça, Nengemoko? Le prophète Emmanuel Dodi. Mais Emmanuel Dodi, il est en Ngouya. Parce qu'il y a l'équipe de Denilés. Comment possible que l'équipe de Denilés a aussi des dignes de délivrance? C'est qu'il faut Emmanuel Dodi. Oui, et puis Emmanuel Dodi a Motonzambe. Il y a des gens qui ont ça. Mais il y a des Bolanda, il y a des gens qui ont Bolanda. Parce qu'au jour où il y a des Denilés qui ont Koutani Boy, est-ce que puissance, ton énergie, ce qui est Koutani Bongo, Moutaro Kouya, Nana Kouya na bino mbale. Regardez les Tokuta na kapeto sur la Ratofana, parce qu'on peut te mêler J. Ah, J. Il y a un J, il y a PJ. Il y a J, il y a PJ. Mais tout ça, ma bête, tout ça, ma commande biso, tout ça, il y a Simizela qui est, il y a Simizela qui est. Na bino mbale na Lukara Muninga. Na bino mbale na yaka vers Muninga, na Lukara Muninga. Ngande muna keneke pa na ye. Denilés na ya pa na ngaita, ayebi pinda kuna ngaita, mais ngana keneke pa Denilés. Ah, c'est Denilés ala Ngouya. Oyo déplacer qui n'est pas naé. Mais ce qu'a le but qui a zana Ngouya, makamoto na kosolanga Denilés na makamba église te. Ils makamoto na bouche en coulisses. Denilés, il faut la vérité. Denilés, il faut la vérité parce que Mkolo, il est en train de parler na ba parabole. Parce qu'il faut tout décoder en haut pour tout yeba. Le gouverneur Gentini Ngobilambaka est en train de te suivre maintenant parce que Yepesala qui est bien té, malgré Ayebouété, mais moi je te passe déjà le message. Ukoki Kolobanaini parce que Azomonayo en bonne santé, na émission Bouende Tosa na Amoni en vie. Gentini Ngobilambaka. Gentini Ngobilambaka, soka moninga ndengo po asunga ngabe na mukie pona kuma na santé ndengo. OK. Abwaka kingaite mais le réseau de rangenga siko kaka mosolo. OK. Naza ko zanga pona augmenter ba kisimo parce que docteur a l'obligation qui c'est il faut na somba. Et si il faut na somba. Alors akwaye ko bwaka ngaite atindelenga mbongo muke. OK. Oye ko kakina ngai pour que na somba ba kisi. OK. Yangwana ozomona ngana santé ya boye on dit maté que dingo za malade mais dingo za malade. OK, dingo za malade déjà SOS Mobimba que Dingo est en train de lancer na bat oyo batikara batuté tel que Abed Achou, Chourababa, nous te saluons affectueusement et puis sans oublier Eric Mandala Védié nayebi que Borotika été Motonangenge batu ba mesani trondo lobi chaque année ba bomaka yo batu ba moment on peut le roi neti maboke babi tellement Dingo pas même temps artiste pe li susu a rosa la yemo ko zo créer ba makambo wana na lobi yango bien tant on a gagné na gimbangiste te na ki santé malamu mais comme on a commis moi na propre ya simo kimbango kiangani na commis comme on a ba incendie pour ko yela ngai et ngolo ba donc ba sali ya nzambe mususu ba yali contre ngai que tikato sala boy parce que akimi biso pour so ka moni kuna chercher que ye azonge ba biso na ko zonga le soute na l'église na bango na ko zonga te en communication ngana bango so na ko fa na ko préférer na ko fa na ngai ke na tika papa simo kimbango ngana mostanga to yali bien na église kimbangiste na ko yiko tika ngota c'est que azolinga ba diminuer yo ba bundisa ona ba maladie ti okufa po ba secret mususu ya bango ebimate non po ba salir kombo asimo kimbango ke OK tale Dingo ya comme pas simo kimbango ayeko kufa mais ça ne fait rien ngape na zo bongo sanzela ngai so le na kufi na ke na lola
Ok. Ce qui vraiment est salami que toujours souhaité en côté. On a vent oignon son nengezo lo bamara marokufa qui okufi pe ya solo. Et aux Andes. nayebi te nzambe kaka moto akotala molimo na ngai epesa kokumba ngai mpo nga mona ayebi nzela na kokende te nzambe ali moto ayebi nzela ngai na kokende. Frère Paul bato baotala o sikoyo soki lelo yo okei s'il faut balela yo na nkamba to na église kimbangiste nde oza na matete boye na matete to balela yo na palais du peuple to na stade de martyr to na terrain moko ya bale ya matete to ndenge nini nayebi te bato bakotika ya place bakopréféré balela ngai te yo moko etant que humain yo etant que mokolo nzoto parce que nakufi nanu te vie lutumba alobaki mokolo na kokufa kake kobeta bazwa elongi yanga basala monument azalaka en vie yo mpe etant que grand esprit frère Paul okoki koloba nini parce que bato basalaka oyo moweyi aloba parce que yo bakolelanga na ndaka papa na ngai na église kimbangiste na église kimbangiste bamemango na nkamba to ezalaka na église na paroisse même bamemi awa même bamemi na église na centre na Kimbangi na Kasavubu elika ndaka papa na ngai. Ok, bosko soki balelinga na balabala te bongo soki sikoyo ba politicien ba récupérer matanga na yo étant que en grand catcher il y a République démocratique du Congo oyo asala kombo soki ba biba lelo siko na parler du peuple pour na ko honorer siko boza ko honorer ngai te tango na kufinde boye ko honorer ngai keba arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo baorganizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa ozo tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku l'une de P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class bon norenga sikota na la invité kaso na kofi boyende ko norenga mais na kondima te on dit m'a parlé du peuple te. Hein? On dit m'a parlé du peuple. On dit parce que bon honorer ngai te. Parce que soki tana na envie. Bo pesinga honneur wana te. So na kufinde bo ko honorer nga bo pesinga honneur na parler du peuple. Wana sina kufi. Oh non. Tout ça juste. Honneur oyo yo zolinga to oyo lukaka. Il faut za la ndenge nini. Tant que le but est ce qu'on fait, on a parlé du peuple. On est dans le monde. Je explique un gars. Bat la biso, ne ba expliquer aux grandeurs. Il y a ici Kawana, ici Kabalilaka, autorité, Balilaka, figure emblématique. T'es une autorité, t'es kasi aux autorité. N'a autorité. Yo autorité t'es n'a autorité. Yo zana. Na sala ni na dirigeant na kata mboko. Vous avez matriculé à l'état. Vous avez matriculé à l'état. Ah.
naza na carte ya baptême ya kimbangisi bakolelanga na papa na ngai yango na numéro matricule na ngai yali carte ya baptême ngange bongo donc na bakonzi oyo nyonso oyo oyebana bango na mboka oyo basala ta faveur te bapesa yo numéro matricule oyo ezalaka ta fin du mois nazwa numéro matricule ya solosolo yali oyo nazwa epai ya nzambe na ngai numéro matricule ya mokili eza na ntina te le vrai numéro matricule eyali carte ya baptême ngai nazwa na kimbangisi il faut bahonorer yo ntango oza en vie soki okufi batya na palais du peuple te elingi elakisa te ke bahonorer yo neti yo oyo ozala na sine te ke mbula ekobeta malili ekozala to mopepe to bambinzo bakobima nayebi te yo jour na yo ekoki kozala nde nini jour yango na Kinshasa parce que obundi mingi na République démocratique du Congo mbula ekobeta te mpo balela ngai na esengo mbula ekobeta te nini ekozala eloko moko te tozalaka ndenge wana tozolela edingwe akeye atiki biso esili wana eza normal il faut eloko moko boye oyo ekotikala ke jour edingwe akufaka eloko moko boye esalamaka alobaka te ngai nalobi ndenge wana yo tanke mwana kimbangu Paul frère Paul mwana kimbangu wana nabengana mpe bato balela ngai te so nalongisi mbula te tolongoli kasi mbula te yo lobi mbula deja eza mabe siko nzambe aza nzambe basine yo za frère Paul ya kimbangiste sine nini toza mposa sine oyo euti na kati na makasi na ngai na papa Simon Kimbangu eza ndenge moko te ye nde moto akoyeba nini ekoleka o nini ekoleka te nga aza yo moko oza maître ya vie naza mondimi te yo oza maître ya vie na yo me nakosala décision moko te papa Simon Kimbangu kiangani ye moto akoyeba ke mbula ekobeta te obe molili ekokota o molili ekota te ye moko mo papa Simon Kimbangu ayebi te de yo moko siko papa ki Simon Kimbangu aza na problème te de yo moko étant que frère Paul na oignon sala na mboka oyo surtout pour na catch eza na ba symbole mususu to monaka papa nani tanga kufaki alobaki boye salami so ya yo eloko moko te oyo lobe ko salama na la belle comme moko te. OK, merci beaucoup, je crois frère Paul a tout dit. Bakimbangiste nyonso baolanda biso nayebi que bolandi émission vraiment na bokebi nyonso mikolo oza na biloko oyo ozolia mpe ozolinga ozosepela nango naliaka biloko nyonso mwasi nanga apesa ngai yango depi yanga sante oyo vivre frais oliaka naliaka nanga nyonso yoki paa te naliaka nyonso champion dingo kombwana pene keka boye totikali na frère Paul bon eza problème te je crois tozokabwana biso na yo po tosilisa émission oyo bana wenge bapesi yo mbote malgré événement na bango ozalaki te est-ce que vous mona edingi bakoti concert nakena olukani nga aza musicien te naza danseur te naza artiste naza artiste me na métier na ngai eyali kachi ozalaka mpe na maboke te ya nabika seti lokola musique nayokaka kaka musique eza kobeta me nakomaka wana te nakolukani Koffi Olomide mpe wana kutu mutu na yo bozalaka zalaka papa ma ndenge obeli boye ndenge makambo nyonso ekomi abengi yo te Koffi Olomide asungi nga makasi wana mpena chéri na ngai chéri no ndeni eza mobali frère Paul te soki otuni Koffi jour osala émission na Koffi lobake chéri na yo edingwe apisaki yo mbote oyoka ndenge akoseka aza chéri na ngai tosalaki mariage na commune ya Gombe
Feti oloba boye to na TV. Na bien bien que ce qui te qui bien na chéri na ngai. Kofi Olomide. Akoraye ko sali sangana bambonga do pesa ngai teke. Edingwe kono zo traitement edingwe sala boite batu ba liminge. Basungi ngai ti me ye awelo ka liboso. Abi ke na koki ko tika chéri na ngai pamba boite asungi ngai. Ngo edingwe na Kofi Olomide ba chéri. Na komi na Gombe. Na komi na Gombe c'est ça qui mariage. Hein? Kofi Olomide, nous te saluons affectueusement, figure emblématique de la musique congolaise. Nous avons appris que Kissinjora est rentré à la maison, donc courage Kissinjora. Oui, mais Kissinjora. Na bien. Oh. Asa ya wambala moko. Kissinjora déjà ya. Oh, il y a que Saint-Alphonse kuna. Asa ya wambala moko. Ayo lugani. Soke Kissinjora ya donga yeruka Kiss. Azungi pas Kofi, c'est pas chéri na. Ayakota la Vienne mais azungi pas chéri na Kofi Olomide. Mabeza to ki ba mwa bundi. Bakabwana ka. Bakabwana ko na monte ke libala mwa sina mwa mbali bebe. Yekufa. Moi c'est ce que ya boti bana mususu me. Baona mobali bazonga pe ba kominda ko moko. Na monte. Tinga wana na kota na ngate nga nazo informer ukaka ezana makambo informer nga pona ni parce que hier aza mutu na ngai te Kissinjora aza mutu na ngai te mutu na ngai za Kofi pourquoi tanga na wasora Kissinjora tenenga expliquer ka zungi quartier latin mais c'est bien le cas ba yokani basori bien ba yokani et c'est ngai sengo mais oui ba pe petit na fali ipupa fali na mona igana ba disque mais na coopéraka mingi na Kofi. Ok, parce que hier on joué le 29 na stade pour Nambala Liboso. Dans le stade des Martyrs wana. Il y a créé Batunae ba Warion au Denis Lessi as président, il y a ba Warion. Donc depuis Denis Lessi a la promotion stade douane tonda tala. Denis Lessi ali mutanzambe. Pourquoi comme président Warion? Azo kipe musique. Voilà kipe makamazambe, azo kipe ma musique. Pourquoi? Parce qu'il y a lobby. Pour aller la vérité. Hein? Vérité, Annie. Et pourquoi ngo kipe Kofi? Ah, Denis Lessi mozoyoka parce que Denis Lessi a biso biaza musali na Nzambe, il faut que na partout à évangéliser et à la bon. Même yibi bazako yiba. Il faut qu'il y ait des pays à évangéliser. Bango. Pour ba pengwa, ba pengwa te. Ako simba kisinenge koki. Pourquoi yaki ko pengu sangaite? Azai ko zela yo na moment moko boye parce que yo ebi ba on sala ba gêne trop. Moment nge kokiti. Tant yoki kengana kene pas Simon Kimbango. Pourquoi yé pas na ngaya to ba ke edingwe? Longwe pas Simon Kimbango ya kangana yeko délivrer. Te ya lobi kuna te place au Keza makasi te. Na lobi kaseko. Ya yoki ke edingwa ke pas Simon Kimbango. Pourquoi yé pas na ngaya te poate ya ngai ke edingwe longwe pas Simon Kimbango ya ke pas na ngai na délivrer. Te ya lobi na memayo na zoyo na memayo na église na ye on yataka makolo na arche de Noé yo moko comprendre. Na comprendre. Yo mo mona makambo yo sala mais pas makambo ngana mo na kamba mutako pikola ngale sote ponga na musisa moko elenda pona ko pikola ngayo mimanga sunu église musali difficile siko balongola yo nini o tilelo okumisaka osanjolaka olobelaka grandeur wana eloko nini musisa yango nini oyo zala na yango ya makasi oyo na nkambe longwa elongwa na ndenge nini kosokolaka na mai ya pamba nde makambo nyonso elongwa to ezalaka nini mayo neza makambo ebele na kota na mayo na sokola onga na mona ke talinga imoko omona na se ya mai to se ya mai ringa moko na keska bakunda papa Simon Kimbango na moni ska bakunda bango wana ba muzole na bango na sepelaki alors muzole musunga na kokota exact parce que là kola na kene ko mona muzole ska bakunda Jésus Christ te ya Jésus Christ te na lobi ango bien oyebi ke Simon Kimbango kutana na Jésus Christ bakutana kotini kaka na nkamba kono
na esprit. Mais yo kende ko nota la place ngo ko ba reso place ngo ke place Simon Kimbangu basura na kamba yango. Basura na Jésus Christ yango. C'est que faut tous Kimba babenga Kimbangi. Tous ni babenga pona ke kuna Kimbangi. Joa Kimbango kende. Pona kolandela to ba si réellement makambo oyo zoloba c'est solo. On va pas te prendre beaucoup de temps mais parce il faut parce que Zakari Mwamba tumba yesa kuma kuna mona makambo ya mona ki ya kuma kotambola na mai mais ya ibitine ya mayo ne yatambola kana yo boza mai ngwana ndako ekokozanga te wana munduki so to boki on aisani esa loko moko za bo munduki ni sa munduki na ngai obetela ngo bana bato lokola bino batamita mabe songo ya ko meke dingwe na bwake liyango esali pa action na ngo bwake linga esali lukata mbala moko ya ko meka yango oya ko meka ngai ko kutana eboso deja ndeto zabona zo meka oye bande te ko meka te ta oye bande ni ke na meka pa dingwe ya ko meke dingwe yo za swe dingwe to mi frère Paul te na lobi ngo bingo kanga otro ko benga ngai dingwe ko benga Saint Paul ko benga moto na ngenge nyosa ali kombo na ngai entre ba kombo wana pona kombo ni nyolingo benga frère Paul ça va moto na ngenge tozana 2022 kokufa na 2022 te po bato baokanisa ngo lokwa maboke wana lobi kaka po ezala te ke non bato bazali koluka liwa na yo bapaster bakomobundisa yo fo pesa rapport na nkamba rapport de ke papa sayebi yango déjà c'est que yo bundisaka bango na kala yango moni bango mpe bakomobundisa yo bakasaki nini ke edingwa sili or ke edingwe force esu makasi me akobunda nde te sikoyo na kala olobaka yo kokufa sur scène nde papa wemba akufa olobaka jour moto akobeta yo na ring naza su na scène te nasi na lembi nalongwe na scène seke kufa elino ezala nde mosusu ezala suna mpo deja yo moko olobaka kala ke kokufa na yo ezala na ring moto soki abeti yo kokufa no yango wana ozobunda su te so ozobunda su te yango tomo réfléchir siko kokufa no ezala wapi na podium oyo bakimbangiste bazobeta concert nzambe ye moko ayebi papa Simon Kimbangu ye moko kiangani namoni foto na ndako ya vie foto wana mpe ya pamba ezala mpe kaka na makambo nde tomona nde toyoka meka ozwa otya na ndako na yo okomona oyo nini yo okomona me yo efali otya nde foto na yo ya monene te omoni ya ngai na mwasi na ngai te namoni ya mare omoni ya papa te namoni mpe ya papa alo nzambe na ngai yo natika na vana olingai nazwa ya Denise natia